Oh, bilo bovandi awa RDC na États-Unis kuna apparemment baza sur le point même ya ko signer ba accord ya développement donc ya partenariat stratégique pour na développement exploitation ya ba minerai na biso ya RDC et puis sécurisation ya ba zone surtout en conflit et puis ko ramener stabilité. Oh, selon ba information toza nango RDC na États-Unis baza en pleine négociation même na minute yo pour na partenariat moko stratégique na makambutali sécurité na République démocratique du Congo. Parce que Boebi Félix Tshisekedi dans le cadre de la diplomatie toujours alobaki trop c'est trop ba minerai na biso nyo surtout ba richesse na biso wana ebimaka na ndenge ya moyibi ekendaka Rwanda via ba groupe armé neti ba M23 Rwanda ba richesse na biso ndima ko sakalate. Et donc baza ko inviter ba pays wana ba oyo basombaka ba minerai kuna et bonaboye y compris États-Unis, il faut baya ko sombaka ngo directement et pas ya ba congolais bango moko no officiellement. Yango na cadre wana eza ko salima mais porte-parole ya Paul Kagame a commenté kuna o Tshisekedi azoteka ko oh etali bango na ndenge ni ba minerai na biso. Donc bango baza ko préférer et qu'il na bongo ba M23 donc ba congolais bénéficier kata na ba minerai ya Congo te et qu'il na kana ndinga moyibi tout ça wana. To yebika ke no soki ba ennemi ya RDC baza ko sepela te na makambo o RDC azo sala c'est que ba toucher ba intérêt na bango. Bon tozela nanu ti toyeba vraiment toza ba information mususu par rapport ya partenariat stratégique wana makambo tali développement na sécurité kuna na RDC entre États-Unis na République démocratique du Congo. Oh, bilo bovandi awa RDC na États-Unis kuna apparemment baza sur le point même ya ko signer ba accord ya développement donc ya partenariat stratégique pour na développement exploitation ya ba minerai na biso ya RDC et puis sécurisation ya ba zone surtout en conflit et puis ko ramener stabilité. Oh, selon ba information toza nango RDC na États-Unis baza en pleine négociation même na minute yo pour na partenariat